sanza akoma na makolo abano gumamela mutu moi akoma na makolo abano gumamela mutu e minzoto ekoma na makolo egumamela mutu seke oza isu minzoto te so bandi komona biloko moi bandi koyepa na yo ekomi na ba cause seke eza na eloko moko na se eza ya mabe sa moi ezali le dieu eza nzambe ya ba égyptien oyoka kana libota na bino eloko boy baliaka te ni na ngoliaka te o baliaka te koba parce que na libota na bino koba eza nzamba libota na bino yango mona na vie na yo nyonso ko ko sala o tenika na usuka na main na sala kananga mais nana teka yo. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. En accord avec 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit, montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme bien-aimés dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc, chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. À vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage afin que tous les sanctifient. Que Dieu vous bénisse. Azamwana motote oakosangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Sibino mbote na komo na Yesu mokonzi alola ya likolo pe na se pe shalom shalom na bandeko nyonso balandaka biso na émission oyo na le Nazarin tv.com lelo tokutani susu malgré mikolo ebele mingi pe batuni mais papa tozomona te oui merci toza absent na miso abato mais toza présent na miso Nzambe Nzambe alingaki ke topusana mingi na présence na ye yango moni ke temps oyo tozaki na bino longo te mais lelo tokutani Nzambe apambola bino na soutien na bino na souci na bino pe na kolinga na bino et na nzela ya émission oyo tolobelaka sur bandoto merci mais lelo toza na thème moko tozo partager thème mango ezali qui t'a vendu nani ateka yo et nani asomba yo
pona nini tozolobela likambo yo tokomona ke makambo ebele ya bato ezali na cause moko c'est que bateka bango bateka famille na bango bateka vie na bango et soki mutu esi bateki vie na yo oko récolter sous makama malamu te atomona lelo mais lobino ekozala ya pasi ekozala difficile mais na ngolu ya Nzambe lelo kolo asali biso ngolu to parler likambo yo mutu moko a se retrouver na message yo Nzamba opesa ye obunda bitumbano pour réussir nango il faut yeba malamu ke ezablo mibale ko réclamer yo soki si bateka vie na yo yeba ke o vivre lokola esclave au travailler mena suka au se retrouver que non et lo moke marché. Merci yango tonito lobelango comment to ko lobele likambo bateka vie ya mutu biozo ibisa biso boye tous les malédictions sans cause ça sera nul et sans effet. So bandi comme na biloko mo bandi ko yepa na yo et comme na ba cause c'est que ça na eloko moko na se eza ya mabe. Ils ont réclamé yo, ils ont ko senga ke bomonyo kitana se, ils ont senga to bomonyo yo okufa. To ils ont senga bomonyo ezanga sens au perdre équilibre na mokilo yo. Alors, nyonso wana ils ont dépendre na monde spirituel. Au mona ke na ba famille na biso nous sommes les Bantous. Famille obota meza yote eza famille ya batu. Et les boto bima eza ya yote eza famille okutaka yo bimi na kati. Alors ba famille na biso nous sommes les Bantous. Eza famille ezala neti oyokaka so tana carte na yo omona ba komi groupement ba komi village na groupement eza ba chef de clan oyo ba sangana po yo ka ba benga groupement Luba, groupement Suku, groupement Ngala, ba groupement nyonso wana oyo tokoki kotanga eza ba groupement oyo evandi na kati ya bokoko. Tango lo ba groupement ozo ba sig la sorcellerie oyo eza ya famille na bino. Alors na ba groupement nyonso eza na ba chef de clan nango. Et puis ba chef de clan nyonso baza ba chef de famille oyo babane ko sa impact ya kowela ba mabele na tango akala na ba première génération oyo ya mabota na biso. Alors ça que impact à teka ba famille na bango pour ba gagner ba mabele oyo yoka ke na mboka na biso na Bangala, na mboka na biso na Baluba, na mboka na biso batetela, na mboka na biso batabandundu, na mboka na biso baswaidi, na mboka na biso ba mongo. Yeba ke na ba clan na bino wana ezalaki na batu oyo bavanda ki lokola ba chef de famille po ba wela ba mabele. Alors tant bazo wela ba mabele na tango bitumbaka la ba musu basaka ba sacrifice ya koteka ba famille na bango à cause que ba hérité mabele wana. Ba sacrifice ni ba salaka ba musu ba ke ngana kabi mkongo nanga na obota esute. Mususu abite ngana kabi bana nanga. Bana nyonso bango bakobota na zwi milimo oyo kobundela biso ya bakoko ba utiliser bana wana chance na bango nyonso wana oyo koya na sima ngana teki yango poto ba kozwa charge ya ko récupérer terre oyo tozowela nde yango tango lo baki biso tozaka na Bangala ava ba komesika na babundela kango basalaka ba sacrifice na impact. Alors tant ba lobi ke ba teki batu wana c'est que génération ekoya et que ça a un impact mon côté à Kosala, bakosana ba misala mais ba se retrouver na ngote. Yango moni oyo kaka mutu azoloba ngana sala kanangai na famille na biso to bela kana biso mais to kufela ka maladie moko boy. Oui, biso na famille na biso ata obali okoyoka bazoloba mais ato bali mais ozonga kaka na libota. Ata o sali na yo musala mais suka musala wane ko fini ko kene na ba échec moko. Ata o pambwami na yo o sali boutique o sali compagnie okoyoka na suka babi mais compagnie na bango wana esuka akaka na ba échec. Oui, ata boti mais bana wana botaka tala maladie bayaka nango. Ata azuize mi main
zemi wana tala ba effet akenda kobota nango tant mususu basala ke césarienne tant mususu mwana kufaka na libumu tant mususu okoyoka kaka mais wana ezolakisa ke cause moko base moko eza na se eza suspect ezolakisa ke eloko moko eza ya molili yango ozomona ke eza makambo ya yote mais eza makambo batika na libota na bino eza likambo oyo batika na bokoko na bino nani atekaka bino po bino bovivre bamakambo oyo ezovivre lelo nani asalaka bino likambo boye po likambo ozomona lelo emarche ndenge ezokendele wana eyo ozoloba ke non Bible lobi tous les malédictions sans cause ça sera nul et sans effet oui ce qui est sans cause et aux ala nil mais oya yo eza lisusu eloko yo ezangi cause te ezolakisa ke cause moko eza alors cause wana ezali eza cause moko eza ya bénédiction te mais eza cause moko eza ya malédiction eza cause moko eza ya bénédiction te mais eza cause moko ekomi ya ba problème eza cause moko eza su ya ba problème te mais komi ka cause moko ekomi na bitumba na kati ozomona ke ba cause ezomata likolo ba cause yango na vie na yo tango moni ke loko wana ezokoma na cause il faut lukoye ba cause wana po yeba kubunda parce que soki eloko yebi nzela bitumbane zo utate obunda ndenge nini ennemi na yo position aza nango yo yebite o défendre comment tala nzambe lelo asunga biso na message oyo nani ateka yo pena na somba yo po omona ba makambo oyo alors tozwa Bible na biso na mukanda ya Genèse chapitre 37 tozwa mbala moko to comprendre les restes autant ngo ko bana na verset premier mais ngai na kosimba mingi kuna na osanza ngo na libumu na kozwa mingi na 37 verset 26 alors Judas dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cherchant son sang. Venez, vendons-les aux Ismaélites et nous mettrons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutera. Merci. Bible biso Joseph azali mwana ya Jacob Jacob azalaki na basi donc toloba azalaki na basi mibale pe na ba servante basi na ye bazalaki pe mibale lokola Zilpa na Bila bango nyonso wana babotaki bana na kati ya bana bango babotaki basalaki lokola 12 fils na fille moko otubengaka Dina oyo Bible zolakisa biso ke na 12 fils wana na 10e tanga boti bana 10 11e ekobima Joseph na bana mibal et 12e Benjamin. Alors na kati ya bandeko na ye nyonso nde bazalaki kokola tata na bango Joseph asalaki elamba ya plusieurs couleurs apesi na Joseph. Et tant apesi na Joseph bandeko bayokaki mutema mabe pourquoi biso nyonso ba yaya ba Ruben ba Simeon ba Juda ba Isaacar ba Zebulon et ba Neftali ba yekomona babino biso toza na kati ya liboto oyo mais tata na biso mukolo moko ta pensaka ko sala elamba ya plusieurs couleurs parce qu'à l'époque po tata na vuzwa temps abanda ko tonga bilamba to elamba lokola ndenge batonga kabise elamba ya mukolo aussi sa ombula nini pe abande ko sala ba couleur ebele na kata ba couleur wana apesa ngo forme elamba apesi na mwana na ye et bien le bitanga apesi na mwana na ye Joseph oyo azalaki lokola 11e na bana mibali bandeko nyonso ya bayaya bamikolo bamoni yango mabe esili wana te lokola bango bakontinue koyina ye mpo na elamba nzambe mpe apesi ye ndoto ndoto yango elobi soko tangi na mukanda ya Genèse
chapitre 37 verset 5 biolobi que Joseph azwaki ndoto. Ndoto azui ezalaki bake na bilanga na bandeko na ye. Tant bazo sala bilanga bango tous bakangi ba matiti ba maboke et comme sikoyo batomola ba matiti po baya na mboka mutu na mutu ndenge atiaki liboke na ye. Alors basalaki lokola cercle na kata cercle wana maboke ya ba matiti ya bandeko na ye ya ba yaya na ye e bandi kokweya liboso na ye. Et bien lobi tanga lamuki na tongo lokola mwana muke ayebaki penza tina ndoto yango te abengi baya na ye ayisu bango bayaya botala ndoto na zwi na motema bolingo ya koyeba ke yaya donc olinga ya na yo olinga bandeko na yo o poussa ne tension moko te pa na bango ya mabe parce que yayebaki ki baya na ya koyebisa bango ba osunga ye po na ndoto yango ndenge yo pozwa ndoto mona bozwi ndoto mais oza na difficulté oluka na osunga yo. Alors il faut y aller n'importe qui te repère ndoto na yo, on ne peut sans ndoto boke pesa muto ya zambi tumba na yo abondi sur des avantages. Merci. Alors tant y est apesi ndoto bande kone bilobi ba ebisi babi oh yo ndoto yo zui elingi koloba ke ndoto na yo ezola kisa biso to gumba mela yo e yo o konza biso bilobi ke ba inaki na modèle moko okoyiko s'attendre te. Alors, tant que Joseph a yoki boalobi, yaya, nasoki nangaka ndoto. Avant date, ala lisu ndoto, mo pesi bandoto nzambe, aye lisu ko pesi ndoto. Yango mona kanzambe akosa mutungolu moko, e nakata ngolu wana bato bakumu bundisa ye. Nzamba otika te, au bakisa su ngolu musuli kolo ya ngolu, e bato bakoyoka ka mutema mabe obundisa ye. Na koyebisa mutu moko soko bundisa mutu na vie. Pone loko yo nzamba pesi etika yo okoma lokola marche pied na ye okoma lokola escalier o ede akoma na destin o nzamba laka parce que na kati ya kobundisama nde mutu akenda kokoma bisika nzamba laka. Merci tozoya et tangu aloti ndoto ya mibale ezalaki nini ezalaki amoni 11 étoiles nzamba alongwi na bamatiti na baformule ya matiti amati na bétoile abi 11 étoiles sanza moi et ezogumba melae banda mukile banda bien aimé dans le Seigneur c'est peut-être c'est la première fois sanza akoma na makolo abanoguma mela mutu moi akoma na makolo abanoguma mela mutu et minzoto ekoma na makolo eguma mela mutu c'est que oeza iso minzoto te. Merci. Tangu ala muki na tongo apusani pa bandeko na ebisi bango abi tala ndoto nga nazwaki nazwi ndoto sanza minzoto pe moi bazogumamela ngai. Alors ndoto wana apesaki yango liboso ya papa na bango liboso ya bamama na bango liboso pe ya bandeko na ye e biolobi tangu bazwi likambo oyo bandeko ne babia papa toyebisaki yo makama mwana na yo vraiment ya mbalo yo komi koleka il faut ça nyoso qui paye parce que omonyo bandaki kotongole lamba e créaki désordre na mutu na ye akanisaki ke ya komi lokola mokolo na biso azwi ndoto bamatite ezogumba mela biso nde tozogumba mela ye azwi lisusu ndoto sanza minzoto atena yo tata parce que yo nde moi soko zwi conscience alikambo te c'est que Joseph azo kende musika na biso. Bien lobi tata na bango lokola tata akomponaki motema na émotion ya bayaya atika ki était apamela ki abi Joseph tika makambo zoloba. Elingi koloba ke ngai tata na yo onaza moi sanza oza ba mama na yo minzoto oza ba yana yo pozo signifiant bien 11 et koguma mela yo. Joseph abi papa pardon. Nazata ne tension wana te mezaka ndoto nazwaki. Bien aimé dans le Seigneur tala nzambe otobengaka le Dieu tout puissant nzamba s'arrêtaka jamais soki akoti na programme na ye soki akoti na objectif na ye na kata vie ya moto ata yo moko komi koboyo komi koloba nzambe nalingi oyo te nzambe oyo eya te nzamba oya e nzamba oloba. Et si ka oyondo omona ke nzamba zalaka dictateur, le premier dictateur c'est Dieu.
et nzambe aza lokola dictateur abata mokili te mutu zwa mokili soka tielo dictature eza pa bomayo mais nzambe soka tielo dictature eza pa bénir vie na yo akomisa yo bisika oye nzambe alinga ya malamu. Alors bandeko na ye balobi mais yo bandoto na yo tokotala ndenge nini kosuka. Papa na bango alobi Joseph tika koluka makambo. Awa nalingi kopesa yo mwa explication moke omona bisika tozo kende tangu nzambe azolakisa Joseph sanza azolakisa ye moi azolakisa ye minzoto azoyebisa ye biloko mibale na langage différent na bomoto omona ke bandeko na ye nde baogumbamela ye mais tangu bandeko ne baogumbamela ye omona na kati ya Bible moi etikala baogumbamela Joseph te oyo eza tata na bango Jacob parce que Jacob c'est ce hasard supérieur. Bilobi, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Mais comment Bible zolo bake bayaya balobi tata na biso aguma melayo mama baguma melayo omona mukolo Joseph ozananda ya Pharaon bayaya ne ba oguma melayo tata ba onakata ozate. Mais tala raconte ya Israël tangazo kota na mboka Égypte tant Joseph aokendo ya papa na ye eza Jacob te aoguma makolo ya nani ya Joseph mais ça Joseph aokuya na makolo ya nani ya Pharaon ya Jacob et Jacob tant Joseph aokuya na makolo na ye a présenté bana na ye Ephraim na Manassé et puis Jacob a opambola Joseph pe akolobake nandimaki te na ko mono lisusu nzamba salinga ngolu ya omona yo pe omona subana na yo. Voilà omona que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur parce que Jacob a supérieur a ko bénir inférieur o ezali Joseph mais omona confusion na kata langage nzoka nzamba zolakisa moi ezali le dieu ezan nzambe ya ba égyptien. Parce que na Égypte ba adoraka moi lokola nzambe omona na Égypte ba adoraka sanza lokola nzambe yango mona ba obenge dieu soleil bazo benga na Égypte c'est leur dieu et nzamba zo mema Joseph koyebisa ye ke bande kona yo ba kogumba melayo banzambe ya ba égyptien ba kogumba melayo banzambe o bazo ko adorer na kata Égypte ba kokuya na makolo na yo mais kozala tata na yo te yango moni na kata ya ministère il faut un discernement. Il y a langage, il y a interprétation, sinon pas au koya oboma batu nase yako mema batu musika lokola bandeko ya Joseph balimbola kiye. Merci. Tokei tokoi mbala moko na 26 Bible lobi ke ndoto wana epesa ki bango motema mabe un jour ba préparer coup d'état pour ba casser bandoto na ye et salamate. Pona koyebisa yo ke soki mutu alingi ko casser message na yo et pourtant soki abandi ko bundisa yo yeba ke yewana aozala mutu ako préparer élévation na bénédiction na yo yewana mutu ako préparer gloire ensemble likolo na yo. Merci. Bible lobi tangu bandeko na ye ba ko comprendre que to casser ye ba pongisa kinini nde siko to comme na thème oyo tolobi kita vandi nana teka yo pe nana somba yo. Un jour bake obokola bibwele na bango basali voyage moulayi et tata na bango Jacob alobi non naza toujours na Genèse 37 nazo kita ana komi na 26 tata na bango ebisi Joseph na moni bande kono kote bakendaki ba umeli penza mikolo ebele na yebi santé na bango te et tikalika mwana mobali ya mokolo epananga ona koyi kotinda zwa biloko ya kolia zwa mapa zwa mai meme bandeko na yo luka bango bisika bazali bakende kolesa bibwele pesa bango et muto ya zwi biloko po amema kosunga batu et batu tamba moniye bayana bango na musika to ba monikaka Joseph ye wana zoya babengani nani Ruben yaka Manassé yaka Ephraim nani yaka basangani réunion ni basali likita liboso basali babi tala mutalota kabandoto yo aye lokola ye aza musika tata na bango
siko tokotala bandoto ya lotaka ekokokisama ndenge nini to bomaye bongo totala soki bandoto ne ekokisama koma basangani babengani siko bakangi Joseph to bakangi ye babandi oluka siko okoboma bandi oseka ye babotoli ene lamba lataki pesa no lamba ngo epesa ko lokumu donc ozoya pene lamba olataki wana donc lokola tatano ala salilo elamba biso to ko latela mante yo enango ça va babotoli elamba wana ça veut dire que balongoli gloire au tatana bango latisaki ye ba millier ya mibale bakangi ye ya misatu ya mine bazumbeli po baboma ye Ribin nzamba koti na mutema na ya bi non to bomande ko na biso te to soki to bominde ko na biso c'est que tata ko venger tant tata ko la kalikolo na ko saka bilakelo na ko ya liko na biso to bwake na libulu amikufela ye moko bazuye tala mutazo bimisa likanisa ko bwaka ndeko na libulu eza na maite na libulu wana vie ezate mo pepe ezate eza ndeko Ribin ya na bangwa ya liboso oyo peut-être Jacob akanisa ke ya ye nde muta ko so décision na minute to basimba ngate mais ye muta bito bwake na libolo peut-être na vie okolo ba peke non ye mutu penda soki atelemi na famille na biso alobi makambo shili peut-être ye wana nda ko za na signature ya liwana yo peut-être ye wana nda ko za na signature ya komemelo malheur yango na vie bilobi maudit l'homme qui se confie à l'homme. Peut-être Joseph a tchaki moté mais pas à Ribin et Ribin a négligé les sokoleka. To continuer tant où Ribin a zui li kantiba boake na libulu ba zui ba boake na libulu. Sikoyo nakata libulu ba vandi bazo penser calcul ami balé ba kino kosa tata na bango ke to mona qui était awa to koloba ke elambane yango yo banyama balia ki yango awa to koloba tant bazo calculer ka calcul oyo mbala moko Jida bwaka misu amoni bana Ismaël ba uti ko somba biloko ya koteka ba commerçant bateka kanini bateka kaba ba or bateka kanini bateka kaba diamant bateka kanini bateka kabiloko kolia ba pombe bateka kanini bateka bantaba ba soso bateka kanini bateka mabata bateka kanini bateka biloko ba commerçant bazoya et commerce na bon pe bande ko sala ba sangi saki na koteka batu do bato pena bazaki na sang ya kukamata mutu ateki asombi mutu aki azuli intérêt likolo neti yo poko sombelo ko moko zo luko gagner intérêt likolo eza race bana Ismaël bazaki na sang ya kosomba batu na ya koteka batu yango moni na vie eza na mutu mususu asomba yo pe akenda na yo po ateka yo a gagner ben intérêt likolo na yo mais tandis que yo moko mutu ozolinga te kutu likamane salama mais bon ba somba kabino ava bino boya. Alors Ismaël bana Ismaël bazoya Jida tombol miso abi même bato baza mbongote mais soki to bomi muto yo to gagner lote ngana sepelia bobi miseku na libulu azali to tekai so to tekie to gagner mbongo mbongo to ko kabola mutu na mutu ko samaka munae e bakena libulu babimisiye pe batekeliye bana Ismaël e bana Ismaël bazuye bango pe bake ko tekai na ndako ya Potifar. Bien-aimé dans le Seigneur, pour na kolakisa vie ya mutu tango so tuni nani angwa somba yo nani ateka yo mutu atekaka Joseph kombo na ye oya bimisa ide wana kombo na ye Jida yango so kote na Bible okuta 3 types ya batu bateka na mbongo comme ça omona Joseph ateka ye na ye na ye Jida pe Jida oya ateka Joseph kaka na libota na ya Jida et Judas Iscariote abima no quoi Jésus akamata pe Jésus a tekaye et pas ba pharisien et pas ba sadducien et pas ba sacrificateur okomona na Bible bilezolo ba ke Samson a tekame pa Delila a tekaye pa ba Philistin pour akamata mbongo asalela oza besoin na ye frère
ezana batu oyo yo bateka bango po ba vie na bango e marchete yango mona na vie na yo nyonso ko yuko sala o tenika na usuka na main na sala kananga main nana teka yo te biso atato keli ngai na mikoleza yiku na kati na sala ki nanga makamba ngwe kenda ki nango bien main libala ngo ebandaka nango bien ebandeli mais na mikolo tozo komoyo ayaka lisuna ndaku te mikolo yo kutu tozalaki na biso bien soka bimi kaka zongi omona kaka image changer nani alataka yo nani ateka yo po yo bandomona ba makambo wana est-ce que makambo ozomona eza ya volonté na yo mais so côté na bilobi tous les malédictions sans cause ça sera nul et sans effet au monité a eu cause ezali tala Joseph mutazo tekaye ezande konaye mutazo tekaye eza frère oyo babotami na ye makila moko mais azana sang ya koteka bato frère qui signifie que na vie na yo ezana réclamation moko ezo réclamer pour bateka kayo pour ba réclamer yo pour bazwa bondoki moko bakitisa likolo na bino et déclarer bino génération à génération yango okota na kata ya Bible omona ke Joseph oto batekiye cause oyo bango batekaki bakanisa ke zalika souffrance ya moko mais nzamba bongola ki souffrance wana ekoma ki bénédiction na kati ya Égypte oyo nzamba kende ko reconnaître po bandoto oyo alotaki kokisama mais landa na suka omona ke bato batekaka Joseph batikalaka libanda Égypte mais suka lokola makila na bango ekendaki na Égypte et réclamaki bango pe ba uta na Égypte bakota na Égypte balanda pourquoi nzamba kotisaki crise nzamba kotisaki nzala et nzala wana tango ekotaki kaka Égypte mutezaki na bénédiction pourquoi parce que moto batekaka destin ekende kokisama kuna et sans wana réclamer bango bakima baya kokima nzala na kata ya Égypte. Mais tala que tombe bakim na kata Égypte babimaka shooter. Et après Joseph Nathan weleki akufaka. Et Juda akufaki. Jacob akufaki. Simeon akufaki. Toutes les générations ya première akufaki bana na bango batikalaki. Babande ko bota, deuxième génération botami, troisième génération botami, quatrième génération et botami. Et bab coloniaux so bazaki te. Siko makila na bango et côté esclavagisme. Na quatrième génération, Sokotangi na mukanda Exode chapitre 3 verset 7. Oyo kashikoyo bilozolo bakenzamba lobi na yoki kolela ya bana Israël na moni minyoko na bango na yebi ba pasi na bango na kitipo na kango la bango wane komi na quatrième génération. Et yo posa na quatrième génération ba koko na yo parce que biso toza bato yo toza nous sommes les Bantous. La première génération ba tekaka basalaka ba kutim bondoki yango mona na kata libota na bino po yebake kutim na bino e réclama bino oyoka kana libota na bino eloko bo baliaka te ni nango liaka te o baliaka te koba parce que na libota na bino koba eza nzamba libota na bino e bango soko len kobo komona nzoto ko bimama kwanza soko meki kuna baguma mela koba ote bango baliaka ngando te parce que kuna nzambe na bino zaka ngando bango kuna nkoi basimbaka te soko simi nkoi tala makambo omona kuna nzambe na bango zaka nkoi ndenga na Égypte nzambe na bango zaki moi nzambe na bango zaki sanza nzambe na bango pezaki l'étoile et même na Égypte basalaki na ba dieu serpent même biso okomona ke ba totem na bango ezaka ba serpent ba nyau bangando nde sika babondoki efandi ozo réclamer via batu omona kuna ko simba te soko simbi boye tala kuna ndenge zalaka biso kuna eloko botoliaka te esika botokendaka te totambulaka na sambula te biso babiloko nyonso wana ezali pona olakisa ke eza na lwa moko ekonzaka bino na libota na bino ndenge makila ya ba Joseph batoteka mutu baye bateke makila na bango e réclamer bango omona mutu azosala me makila na yo ya bakoko na bino ezo réclamer yo neti biso lelo komona ke okoyi kosambela no ato bongo motema suka okufa po ani koko na yo Adama aliaka mbuma na kata mbuma na nzamba albaki lokola bolembuma bo okufa
tango okufa yo mote na génération na yo yango liwa lelo ezali. Donc eloko nyonso eyaka na vie ya moto eza ba difficulté ça pe na ba cause nango. Voilà, soko luki te bisika wapi sika ba tekela bino, soko luki délivrance te likola nani asomba bino et nani ateka yo otika leur bimate ata obundi na vie. Mais par la grâce de Dieu, nzamba sali biso ngolo, muto yazo découvrir biloko oyo, il faut luka nzambe abimisa ye na kati ya ba système oza satanique, oza ba coutume, oza ya ténèbres, oza ya malédiction. Israël na 4e génération bamona ki loboko nzambe pe nzamba kangula ki bango selon Exode chapitre 3 verset 7 et bakotaki na Égypte na nzela ya Joseph mais babima ki na nzela Moïse et nzambe na vie ya mutu soka nya bimisa na kata likambo wana ako utiliser Moïse moko pour aider yo comment sentir na citation za nango. Voilà soki nzamba sungi yo oyo ezalaki lokola introduction ya message oyo na mission koya tokolobela sur développement nango nzambe apambola bino soko senti ke na kata vina yo o perdaka makamoko brisque ya ba réclamation mozo réclamer yo o sala makambo esimbate oza na kata libale esimbate oza na kata société o monaka o sala kana yo bien ndenge na lobi mais wana elingi koloba ke makambo moko eza mabezo réclamer yo kuta biso na émission oyo et nzamba opambola yo na numéro 00243 89 99 27 616 00243 89 99 27 616 na kati ya numéro oyo okikozwa ba explication sur ba complication na yo, okoki kozwa délivrance sur na ba problème na yo, okoki kozwa ba réponse na ba question na yo okozala na ba difficulté. Merci kolo apambola bino. Zaki abino pasteur Timothée Munganga oyo azali mokambi ya église le retour de Jésus-Christ à Jérusalem na Masina avenue Kibunda numéro 51 quartier 3 et soki bolingi kobenga biso topesa ki bino numéro bobenga biso na numéro wana kolo apambola bino bayi. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alona